Merci na balandino so bokolanda émission oyo na fsa bino tozongi makamba ba émission po ba belé ba émission to salema na bandenge belé ba dit noyo ko ça bien il faut continuer ça là bon on a participer bon nous on a presque chaque semaine na émission moko bon nous on ngai alors na sima caméra nous avons na yemoko soleil pavela soleil on a bon moment moi ça je réaliser micro ba émission bon on a puis pas T10 dem so za na T10 azarana bande ko belé donc il y a micro na réalisation ala makasi nous réaliser ba émission donc il peut na suivre chance à ko réaliser na tango oyo lelo tous avons une assistance ya maître na biso maître Chaka Zulu azana biso nango azapena madame na ye nana Libaya merci na ya Willy Kunda merci na bande ko so obozaka na biso na staff na biso nango tukasi pour ali mais nazanga mote lelo nazabongo na soleil et nazabongo na policier de Paris policier de Paris da Silva wazabongo moko les adorateurs tu venez les adorateurs pour ça après ça biso ba qualité na ye il faut to benga ye moko ba les adorateurs da Silva merci na les jogo ba pour danser alors et da Silva bonjour d'abord. Bonjour et d'une image pendant ça Congo. Les condoléances d'abord pour les que vous avez trouvé hein. Ah merci. Je profite encore de dire mes sincères condoléances à toute ma famille Longuma, Leba, ton père de belle-sœur Nabiso, na kombo ya Magui, Mokemba, mon Barumbu. Mes sincères condoléances à la famille biologique, il y a belle-sœur Nabiso, Magui. Tous a vraiment en deuil, famille Longuma, tous en deuil. Bana Barumbu, tous en deuil, ton père de Moko Nabiso, na kombo ya Magui, Mokemba. Merci da Silva. Le tout soit nous manqué aux amours actualité. Il y a mon client, alors nene banano da Silva. Côté mon Jogo, côté mon da Silva, côté mon les adorateurs. Nene banano tout ça là. Puis ça me da Silva là. Da Silva. Oui. Naza ex joueuse. Oui. Ouais. Ex-joueuse. Ouais. Ex-joueuse. Na koma na coopérer na poto. Oui. Mais à mon loisir na beta na pendant été na beta na. Mais na zappé mutu na soutenir ba musicien. Ba musicien. Oui, na soutenir ba musicien mais musicien préféré na soutenir pesa Bina Fili. Oh. Ouais. Nostradam. Trangueta. Merci Nabadi les adorateurs parce que va se pédia. Bonjour et bon dimanche Nabadorateur Nyon Seska Bozwami. Les anges, Yabino Yangwana Moko Yabino da Silva, policier de Paris. Je profite encore de saluer mon ami Soleil, sur ma caméra. Pamela Soleil. Et t'as que les adorateurs. Très bien. Ça la promotion Nzembo ya Bina Filé, tant à Longaki Villanova, tant à Bandi répétition. Biso to tiraki plus attention na Nzembo ya mon choix. Mon choix. Tant que Bandaki, je pense que na batana to zaki na ba grève, ba confinement, Covid, voilà. Biso to banego ça la promotion ya chant na vente au côté ba période wana. Na yembi bozo tuna nazolandele nini. Bozoloba zanelo kote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema na yebisa motu te azanelo kabundu kombone lo tozwi tolie tozangi pe lo edino image panda sanga kongo. Alors yo kani batude bazomona nga boyene bamona nga na yo boye babi ya tricage hein. Et tricage ça vient la biso ça côté ya lelote vient muito tempo ya lelote ya muito tempo on a bien la biso. Ah c'est bien. Alors et le connait les salaires que lelo yo da Silva policière de Paris a approché to alinga bina filé avant de soutenir bina filé. Bon bina filé na bande ko soutenir déjà banda zalaki na Villanova mais na bande ko mi bimisa boete. Le roi zalaki bon de to benga na lingala quoi. Mungamba ya mutu quelque part. Nous avons na musika mais to bande ko soutenir ba œuvre na surtout na Nzembo ne liboso ya mwana baba. Mo fait temps. Ko be so momo ata mwanda mo.
ata mwana baba zali kaka mwana kizengi mwana bebe koboyanga nanu te kolelisana nanu te voilà tobande kosoutenir banda époque wana ntango nayoki ke akite groupe Villanova na baraison moko quelconque bon eza nzela asalaki tozalaki wana juste mpona kosoutenir artiste toza mpona toboma culture te mais mpona tosoutenir Fabrigas mpe ntango alongwaki na maison mare biso mpe tozalaki bato tobanda kosoutenir ye Fabrigas nga asoutenir banda ebandeli ntango ayaki aosala album na ye si je me trompe pas ezalaki amour so na se trompe te album na ya liboso oyo ezalaki na banzembo Tabita, c'est ça non? Non, Tabita eza soki ba deuxième album ou troisième. Wana ezalaki ayembaki nzembo anino ya Bololé ezalaki na Bosani. Bon, à Bosani, mais à Zabo soutenir aussi artiste. Alors, si vous venez tout à qui venez au collé la bien affilée. Ah, bien affilée, à la jeune, moi, il faut soutenir ma jeune, à la jeune à solo la bien. Oui. Mon Dieu a passé, il passe à la ligne. Déjà, dans notre mot, solo la bien. Très bien, puis dans solo la bien. Déjà, nous avons la musique, nous avons la action, nous avons la Villanova. Si, la Villanova, qui des fois Fabrigas Azate, mon transport. Il y a un tout, il y a un solo. Bon, son habit, nous avons un accès à la cause parce que nous avons la longue accès, ça fait 20 quelques des années, nous avons la longue accès. Mais, quand même, tu bois à Misukuna, parce que nous avons la musique. Si, nous avons la musique, nous avons soutenir. Bon, ceux qui sont musiciens, on va dire qu'il n'y a pas Fabrigas, mais on a la vérité. On a la vérité, on a la vérité. C'est musicien, moi, Fabrigas, on a la vérité. C'est bien. Babylon a bonné tout le président Zate a offert ma collègue n'a pas transport, a joué instrument. Bon. On a dit ça, moi, si mes collègues, on a là, ok, c'est quoi? Ah oui, donc c'est ça, moi, c'est là qui a quitté le mouvement. Quand on a quitté le mouvement, bon, on a dit que Babylone a bien, en plus, ça commence, on écriture bien. On écriture bien, on doit soutenir. Merci, la policière de Paris, da Silva. Vraiment, on a fait le cas pour tout le monde, à soutenir bien affilé. Oui, j'ai soutenu bien affilé par rapport à la texte aussi. Azara jeune ozo progresser bien, azara texte bien. Na yoka nzembo ka mokonde et akoshanga na sepela na bien affilé, nzembo da Silva Chukoloba, mauvais temps. Donc na monaki makambo ngala sala na makambo na vie nanga et correspondant ki na nzembo wana ya mauvais temps. Yango na akoshaki artiste bien affilé. Mingi ya kolobezate lelo yo bien affilé azabongo na Atlantico na Angola. En tout cas, merci. On a fait sous merci na Paul Toudi. Merci vraiment na moni musale salama bien. Pour la si que ozozo batu o bazoya ka rapport na koya te mais bazoya ramener loko mo ya bien. Na sepe na kei na mona ki ya bien na filer l'aéroport ya quoi tout de février. En tout cas na sepe na ngo chapeau ba na Paul Toudi lu. OK, c'est mobimba ya les adorateurs. En tout cas, nous avons pas mola bino na mone penda ke ezai chalera en plus bolaxi musala na bino. Donc na obeka tourte, bo sel vraiment musala bien. Encore une fois chapeau ba na bina filé kene liboso et rozala bien. Merci bina filé kene liboso et rozala bien. Lelo tout le monde ba tout côté même que na moi quoi polémique hein? Non, pas de souci dans ça. Na wani ya polémique bina filé ta moi quitter et pas à Fabrigas. Tout le monde a premier album, là, c'est le premier album, a commis ça, maestro, nangai, longolanga mota, pas comme ça, la mota, c'est mon collègue, nangai. Si. Du coup, ma terminus. Voilà, ça salit les adorateurs, non? Déjà, ça salit déjà, ok, c'est déjà. Ouais. J'ai ma terminus, ouais, ma polingo, nangai. Lélo, bah, vous allez vous féliciter, bien affilé. Mais tu comprends, il était bien affilé à changer langage, à commis ma boîte là, Fabrice assis là. Il a mal en gamme, il est en gamme. Et là, les commissaires bien affilé là, point wana, à qui les Koubana, Kouba qui a Fabrice, bah, moi qui l'a amené wana. Mais quand on peut expliquer quelque chose à les adorateurs. Bon, des points, mais ça, déjà, son nation n'a côté à boire qu'elle a qui Fabrice, attends, il Fabrice, wana n'est la CPL en moté. On s'est pas en moté. Faut encourager par maman bête à ça que l'homme bien malgré
moi ba problème ezali mais akoleka na télé te alobango boye non fallait que masquer la façon ya olobela ngo ndenga lobela ki ngo bongo ezaki vraiment bien te aza mutu to soutenir son mabe ezali photo lobara te si koto na sala ki bien te mais ya kolongwa donc c'est ndenga bande ko kumisa Fabregas oui abane ko sala lo mo ezaki bien les problèmes ezali ba musicien baza batatindika kana chakal tindika chakal soki amoni bon wana conception na ngai ya neti musicien moko alongwa na Villa Nova comment on est nani soki nani ya jeune garçon comment on est nani Patrick Beckham voilà déjà yé le quoi c'est na makamute parce que bango balinga batabonga azali le premier na makamute parce que batabonga oche makam le quoi mona ke bina file za ko évoluer bien parce que comment luka problème na bina file yango sala ke bina file pas répondre non babanda ki bien ba makamio ezalaki bien mais na suka bango balinga moto bango balinga moto so akei anyoka mazoni prince na kota studio na ni bo soutenir parce que le quoi hier zone la ke na biloko wana te yango no mona lo ke sali bien te na Fabregas non ba musicien baza bongo omo se buchu mono soki buchu alongo pa Fabregas bébé buchu omona ete ki bango so banda mona bébé buchu mona malamu po bébé buchu osala eloko te mutu azobunda na makasi ne ba soutenir yete eloko tiaki ntima na Villa Nova yango wana donc na kata musique leader so azaka leader fatika kana niveau na donc akolinga mutu so bimati et voilà au moins ti na kato monkine ti garçon nani Patrick soki Patrick nani Beckham voilà o so ko moto menga na tangi Patrick Beckham na yebi na ngai epeti na mona kana njemba mauvais temps na mauvais temps njembo ya Gina PMF o ba yemba ensemble bango sto njemba Gina PMF jour férié moi vocal na ende na tiraki moi attention mais boye vraiment na yeba na ngapenda yete mais il fallait que ça la bon loko yene tiye ba memi na poto ba salelo makamyo so ba yene na poto loko muninga za ko évoluer na ba propre zone na bango balingi bongo te ba étouffer yango moni boye pa mo bali misike ke na bongo au moins vient na biso c'est le scrante Poutine respect c'est le scrap. Auto ça pour lui bailler venir fort. Si, viens à biso monte que balinga vient à Poutine. Parce que alors on a ça façon musique faut tamboler là. Et tamboler là bon balinga ba faible. C'est vraiment ma casse. Si, balinga ba faible, na musique balinga ba faible. So za guérir ba olingote. Au moins que c'est le ba tchaka na ye ba nini mais pour c'est le za guérir. C'est le ya ata ça lo lombo te na ba musicien na ko misaneti ba musu ba ma ko misa bon. Na ya ba ko zo matweke. A ko misa bien na biso mo ya leader pe batu ba yebi. A odiembele pour la vie pe so makambo. Non. Mutu fa bunda yo moko la c'est que ça capable. Bien na biso c'est le scrum ça makambo ne moko. Net nzembo na yo ya wenza nzembo. Ngaza parmi ba basa ko. David Guetta papa Nzembo kotana samedi ya suka na yo c'est explicité nzembo na vraiment ngaza parmi basala promotion na lingisa ngo vraiment bato surtout entourage nanga bato tout bazana ba yebi nzembo na wenza. En plus yo côté ko ndimisa bato banzembo en tout cas artiste ebo s'approcher na Da Silva policière de Paris aza bongo a soutenir artiste te même tout so ça musala bien fait faut soutenir jeune garçon jeune frère na biso nani Patrick Beckham asala nzembo moya mama nanga en tout cas na soutenir que nzembo na capteur bien mais ça va hein? Oui mais si vous balobi que les adorateurs moko monsieur Nzembo ya si maman était là asala encore pour à casser nzembo na ya Beckham est-ce que ça vrai eza vrai na kogoloba parce que eza lokwa neti nzembo ya Saint-Valentin wera yemba Saint-Valentin vient na biso Blaise Boula yemba Saint-Valentin bato na bato yemba Saint-Valentin na ndenge na nyonso ezaka Saint-Valentin ezaka façon na muta yembeli ezaka façon na muta yembeli nana libaya nana libaya merci na assistance ya yo yango wana tosepeli komona yo na père merci en tout cas Da Silva na mo toujours évoluer bien. Oui, merci Soussou na Patrick Massidi. Les grands caméramens, oui, garçon élégant, garçon propre. De Paris, ils avaient même sur le plateau. Non. Ça va tout soutenir l'œuvre qui est toujours du Bosso. Alors, bien affilé. Pour l'instant, évolution a bien affilé qui te quoi. Non, bien affilé, ça va évoluer bien. Il faut tout la vérité. Tout ça, tout bon maté. Parce que votre moussou a oleka a boya bien affilé. J'attends bien affilé ok de bien. Mais à bon ça quand on moi langage na télé hein.
aza ndeko na biso abongisaka langage na télé makambo mosusu ate ezoswa mais okoya nango na télé booloba bango te mosala ne eyokende bien le fait ke aolinga kota na baje wana ya korépondaka kokenda nini esala neti ekitisa mwa moke mais aokende bien félicitations na artiste vraiment babon séjour esika ozali na mboka Luanda bozele na Paris azoya sur Paris aya tozela ye azosala continuité ya studio tozana mpona soutenir artiste chaque jour ozala biso tovanda na Paris c'est à nous les Parisiens aya tozana tosoutenir artiste na biso 100%. Alors, policière de Paris, est-ce que policière azara ye moko to azape na ba ndeko mosusu bazana mpona soutien bino fini? Non, tozebele hein, nazakanga monte par contre bamususu bakoma osala tozana SFR Mumba Opéra, SFR pada aza moko ya ba policier à Paris. Par contre, il y a moi temps azosala na butu yebika bango bamisala l'état. Ya sala bonsa banzela, ba bonsa banzela ya train tout ça bon. Ouais, SFR ça na butu tant ozonga moi ala la moi moké moi ni mais SFR pada parmi batu oyo baza na base ya bina filé toza pena Pamela Soleil yepe aza base ya bina filé toza pena Igeti Wata yepe aza parmi toza pena Adentima Diogo yepe aza Boudanze si yepe aza parmi bato à soutenir artiste quoi. Alors bino to benga bino ba policière to ba benga bino kaka les adorateurs toza ba policier de Paris tozo soutenir artiste bien affilé, tu as partie à adorateur. Ah oui. La bandi bien affilé, oyoki message. Dropenza ou message à moi le commis. Il y a Dropenza ou il y a eu un wana Arnaud Wambi, l'homme c'est là mon cœur. Il y a eu un wana Arnaud Wambi. Bah une personne. Arnaud Wambi. Ah bon, nanga parti mingi ya mai ya baleki yotalela ngai Ephraim Miradi ba beba papa Junior Kilabas Trésor Marcia Oscar Maritou Andy Molisho la Vandu Antonio Zazana problème alors on revient. Ah voilà, je pardon zonga ngaya wa moyete pasi butunga moko nazokoka nanga te soki ezalaki ata moinde na bengi bavoisin ikesonga yoyo désolé na c'était meka bébé sina koyani na mbandano voilà touche obike bina filé ngala peso message ya makasi tala basoda bangoyo déjà policière bangoyo vraiment na évité hein te peso charge oyo kilo oyo bangoyo babundeli na yo de muito tempo bangoyo en tout cas il faut ça le nécessaire moi liloba na bankunga ezalaka te makambo oyo ozomona oyo na kati ya Paris ezalaka te donc ngakoyeka mosanga tana azoyeba banzembo na esengo te makambo esila depuis bafie na biso de la forêt oyo banosala bengombi wana bato baoyamba ye banini mais file mpenza osa mosala bien ozomake bato baza pembeni nao baosoutenir yo omoni même Jessica Nzongo epalandaka wana mosika Jessica Nzongo Melissa Malebe bango nyonso MK Muswahili nyonso bana kati bango nyonso bapesi kaka sesi bango tu balandaka wana mosika malgré baobimisa te mais bayaka epa na ngai kochana kosomba nanu cercueil te peut-être bolingo yango ekolamuka kotiango nano na libulu te artiste en tout cas makambo ezala soute na poto neti nga alamuka na maso ntongo te mpona keluka ba musicien mais okutani na bato oyo bakolamuka na ntongo mpo bakeyambaka oyo na aéroport bazala bango prête ya nyonso mais communication ezalaka kaka esala bien makasi moto na tembe maître Chakazuli ayo mpe yango wana lelo oyo stade de martyr fale auti kobeta stade de martyr eleki sikoyo Watanabe ozomona ngo ndeni mpona yo eza to eza nango na temps nango non c'est que premièrement sali mpe na goga moto na tembe héritier Watanabe to toli na ya tembe sali na ye héritier je pense pas que
ayo beta ngo pona vene so fali abeta qui je pense pas goga boazo qui tana ye no sala ba préparation ti ayo ko annoncer date mais azo qui tan déjà chapeau ba na vene so fali fali poupa asali musane bien et là kisi yangwana de to linga bo sala musique bon yangwana de to linga ba di conseil ko fele. Bon, attends, fais-les, mais ça va. Attends, fais-les. Bon, azan, on va prendre tes naïfs, ceux qui ont fait les, mais attends, ça, on fait les quand même Batubayaki. Batubayaki, tout le monde imagine, tout le monde qui ça va. Pour exemple, à Batumusou, tu vas mettre un concert, on fait les mêmes. À tiens, on a fiki, le monde a fait Batubayaki. À tiens, peut concert, on a liberté, Batubayaki, na bangote. Il faut donc dire, venez, sauf fali, respect, via ça, on s'en est bien. Déjà, ça va. Mais héritier Watanabe. Nebi force à go. Oui, moto na tembe. Alors ba moto na tembe ka komata avec action na misala na si. Goga wa olongo la. Atali a fallu oui, mais kasi babi mon point ba rolata il faut nous ninga wala tinan. Do atala ki a fallu. Si atala. Ko yefo aya suna makamsusu. Aye la biso ka bonne musique. Aye la biso ka spectacle. Oui. Yango na tozela. Yango tozela. Si. Alors sur musique comment que tambola pe bongo na moi concurrence mon boyo tali moninga. Et ça mala moto ya mabe. Tu mais ça bien. Concurrence on a déjà ça là déjà que moto avancé. Si concurrence déjà ça bien parce que kota la soto lobi ke baba tala na te on les a rassemblés ba kosa biso na télé mais na fenêtre ba kengela ba tala ba boye. Tout à fait. Oui ba tala na ba héritier a bi force à fali. On a photo ba vérité. Fali a ebi pe force héritier. Au monde. Ba on a nyonso ba fabriga ba ndeko so fabrique désolé na bande na lo baba on a mais frère na so fabrigas ba déplique et ba motu on a ba ebi force. En tout félicitations aussi na déplique na moni ça va même qui ba musicien na Turquie beaucoup de Grèce ça va. Ma Anthony ngande yango ba na Grèce na mona ki vient na bienvenue makanga tchaki yango bon. En tout cas ça va. Après Grèce c'est aussi ngabaya Europe. Bon, à Paris. So baroya, azali bienvenue hein. Pour te ça ya mutu nyonso hein. Ba ya ba sa musana ba onde ezo senga. Mais asa tanda rapena makambo kaneza te. Te bo wale za ngolo kasikate hein. Te zelo kasi wana ko te zelo ko ti moko aolonga ba musicien na Afrique obima na bango ayebi ke moi décalage pe ko kozala. Ba musu ba ko kweya ba musu ba ko tika wana ratarati. Tout à fait. Bazala kana mo bisa tant ba ya déplacer. Agala préparer. Il faut la préparer. Que lobby sogindeni na. Et ça le passe parce que ayebi histoire ya Wenge, ayebi histoire les marquis, ayebi histoire ya academia, ayebi histoire ya Villanova Paris. Oui. Ayebi yango biloko déjà ils ont ça là bon déjà bazala solide. Ouais, c'est ça. Alors Ferregola, il fallait qu'il habite à pays Stade des Martyrs, mais tu comprends était makambo est basculé mais comme il a habité na palais du peuple et puis na palais du peuple donc il sous polémique entre yena waze quoi il paraît papa Berkis fallait pas kundaye na date wana na mais faut pas aller na palais du peuple mais tu comprends était faire les goûts sous date na palais du peuple est-ce que côté nous sommes dans le là comment condamner waze quoi ça la émission à des à lobby peut pourquoi pas condamner n'habiter mais dans la ressource na place wana bon to condamner na waze quoi TV na so waze quoi te na condamné pe faire ego la télépade na condamné pété parce que pour mes ya ba dirigeant mboka bangonde comment boyebi ke bozana day ya icône ya musique en plus oui Verkis qui a mwangana so na bosanité comme on est tout à fait VV qui a mwangana Verkis qui a mwangana yo wana et akoki bako kundeka boité les inaperçu c'est ça non et la faute il a été premièrement ngaso na condamné ngai hein na condamné na gouverneur de la ville oui Gentini Ngobila Mbaka na condamné déjà policier oh ouais c'est ça na condamné Gentini na condamné aux gouverneur de la ville so berere ezali photo lobano na condamné be sous je Koko Mulumba ouais oza vice gouverneur comment ça fait tibino boyebi ke boza matanga ya mutu munene akufi bondimi ba musique ebeta mabongo eza faute ya waze kwa te eza pe faute ya faire te eza déjà bango mais nga na sepeli na libération na sepeli déjà na libération ya vena biso faire egola na sepeli na moni concert na beta ki na Abidjan ça va ko yamba bi ba yamba ki na boka ko en tout cas na ki flatté na satanda ki na ngote ke ba ko yamba faire egola bongo en tout cas ça va na vena biso faire egola natali bestre ya concert na Rotana
Oui. Abeti concert mon Rotana. Oui. Na moni bestre na mama muke ça va. Oui, bah après moi banze ba faire quoi? So na bine mbande ba faire ebola te na kosi. So na ba musique bo banze ba faire ebola na ba ngote. Ata moko to katala. Oh, ndayo. Nje ba faire ebola ona linga mingi ya tantôt plutôt teo, ya tantôt plutôt teo voter na linga. Bah, on a ça vraiment la bande monnaie belé la linga. En tout cas, on a ba bibé aussi manga nzoto. Na yoka soki ni na ngabo kalapea. Ani demo. Voilà. Viens à biso, viens à caresser biso banda ba wenge. Viens mbara bien. Viens déjà mbara bien faire gola. Oh boy à faire. C'est que ça nous kaka. On va faire keto hein. On a muta keto. Yo muta keto, yo muta mutema mabe. Te so linga musique fond di ma faire gola. Viens na boyemba. Viens na tala concernement boy abeta banzemba interpréter nzemba Papa Noël, a interpréter ba Madilu, a interpréter Pépé Kalé mais j'étais flatté. Natala nzembo les aka na nini. On a 2014 natala concert on abetaka abengisa moi si ya défait Pépé Kalé o uta pe ko fa maman on a bossé comme maman ya maman ou abeta moi si ya Pépé Kalé azala en tout cas la CP nandimati. So kangi misu oyo konde Carlito ozo konde Pépé Kalé en tout cas non faire rigola to boya te mais vie pour meza entourage ya vie donc ça moi bureau quand ndenge grand frère na lobaki ya Orligola ouais ya Orligola lobaki entourage faut osala effort ya kobongisa bato musu bazana baba flatter baba flatter bon ya ka jalelo ebi ke faire libanga faire moi nini mais baza bato bien te folinga bato boza bango permettre so likambo ezali so ke artiste boyete bongisa boye na musala bachaka bandeko te na musala bachaka bakamaradi te na musala bachaka bato oyo balingi basala mpona évolution ya musique na ovie kocha baninga te kocha bandeko te tia bato balingi oyo okende liboso voilà lelo nakoloba na faire egola yango wana. Merci na bandeko nyonso bouti kolanda interview oyo en tout cas ngai na policier de Paris tu faki to solo ka moki parce que allez bien belé mais tu vas nous voir ta na ko ba mingi te na bomyo na motema parce que so na lobi yango eza soleil ka na webisa mo na kuzu ha na soleil na kuzu mone to bandi boy policier de Paris tu suis ka wana alors vraiment tout ça va super bien affilé tout bandeko so Papi Mangunza Wanda Silva Papi Mangunza est pas bien njimba ya touche Papi Mangunza bolinga bébé sina boya ni nambanda no va venir sur Papi Mangunza odile manzaka 5 étoiles Yannick WhatsApp Ota fia papa. Wala mtu nanga. Basa apena nani kwanza munu. Kwanza munu hawa. Kwa kwanza munu wa mtu nanga. Wewe kama wale president Lamine ndio mvomo sapoli. President Lamine to komana naye wala mtu nanga president Lamine. Lamine ndio azala osepeli makasi ya. De president Lamine ayebi chipo tuto so mambo president Lamine ayebi vena biso dino mo po yebi mambo. Tant mambo yeba ba ofanta base abina file na Paris. Eza yo yebi fi. Et ça, tu as encore dit, tu as des bandeliers, tu as des bandeliers. Là, il y a un témoignage, il y a un témoignage pour la police de Paris. En fait, il y a un Kindaki concert. Non, le mot est à la porte de la chapelle. Voilà. Et ça, il y a Londres, il y a Paris. Il y a la policière de Paris, la radio na bango, il y a mon choix. Donc, en tout cas, j'espère même que Bio Rabin a filé au Bana. Félicitations. Si jusqu'à l'élo vous êtes toujours Nassima artiste, vraiment artiste, balinga on ndengenini, bangoyo, témoignage on a la mona, si l'élo yoye baba policière, on a la mona. Donc il y a Jacques Ngounia, en tout cas merci. Invité l'élo banini, toko souksa. Bon, toko lo baraka aller devant artiste na biso bina filé, bosana ba makamususu, kende liboso. Nous autres, nous sommes bien. Nous sommes bien, nous avons une distraction, nous sommes déjà bien. Nous sommes flattés, nous sommes à Paris, nous sommes à Liban. Mais puis, nous sommes à bisoté, au monde à bisoté, bisoté au monde à ôté. Nous sommes pour la bonne musique. Nous sommes pour la Liban, nous sommes à Liban.
to soutenir yo ka pona oza jeune okende osamamba bien opesi pe musala na bandeko na biso musoto mone bazali ba chômeur opesi bango musala lelo bango ozoma ba 10 euros mo ba 20 euros grâce na yo yango tozo bakende ka liboso likalisi wana bina file soka futi atia mo internet bina fila kabla mituka est-ce que bato mususu babisa malamu mususu babisa mabe est-ce que yo ju parler côté wana na kolobela on a dévolé eza bien kosala bongo eloko malamu balakisa ngo bato bamona oui parce que bato mususu si eloko malamu balakisa ngo eza bien idée wana ya opesa d'accord ou pas bon ya kopesa bo eza malamu bato bamoni po encourager pe bato bapesaka te bapesa eza bien mais na côté mususu toza baafricain toza babantu déjà bamona mwa mbongo wana famille tozotala bato ebele bamona bina fila futi 100 euros afuti 100 euros wana toza combien na famille moto mosusu ayebi te ke musicien aza wana ana mwasi ana mwana emisusu aliesa bango fo afuta ndako bango bazoyeba te ke 100 wana eza kata mosusu calcule ayebi ke so nafuti mwa ndako na nga nalesi mwa mwana mwa madame nga mo mpe naza musicien fonaka mwa propre naza BCBG quoi, bon chic, bon genre. Voilà. Mais aoye bango te. Ce que tant ozolakisa bango ozolivre pe bango indirectement na maboka bato. Mutu mususu omona azaki akomi koluka na bandenge bela omona ko bien envoie mi na été. Omona eza bien eza pe malamu mais ameka ko revoir au moment muke mais eza mabete. Merci conseil wana policier rapesi. Eza bien, eza pe moi. Abi eza pe moi parce que moi on a pas de ma famille on est ezalaka ya moi abi eza pe moi mais côté penda ya bolamu il penda a valider nango eza na bolamu nga pe na valider bolamu wana parce que ça fait longtemps ma mission na biso balila kaka obi lelo surtout obi na ba surtout lobi mission moko na moko aloba makambo mona na orchestre j'espère to kanga matoya bon viens dire makambo wana tolobaka na ba musicien te partout eza bongo même nga na début na temps na bando beta bale mais c'était comme ça to bando ça ba trajet mo ya makolo oke na ba trajet mo beti be bale pe match pe sili na ozo ndo pe makolo ba fucho pe lorote mais oke nenoka sacrifice oui mais en attendant après to buka ki yango to buka ki yango beta en équipe nationale Angola obeta na progresso obeti pe bozomi mwa mbongo boke pe bozi fait des missions ya bien to beta ba match mususu to ba 4000 euros ozu ba peso na 4000 ozonga na ndako. Merci na bandeko sur bochi ko landa émission oyo na invité est-ce que bamoto yali en plus na bandeko to bon mbote moi 2-3 personnes ezanga te na pesi mbote na Nanou Bisanga Neymar 10 à match Nanou Bisanga malgré Nanou Bisanga Neymar 10 à match nièce nanga wapi na nièce nanga Nanou Bisanga nièce nanga famille Nanou Bisanga na pesi mbote suna mi José Kisoka na pesi mbote mami na pesi mbote na cameraman Pamela Soleil na pesi mbote na Melissa Malebe na pesi mbote na Perla Sala na pesi mbote na Iget Wata pona osuka na pesi mbote na Jessica Nzongo mama na Janelle mama na Kadisha mama na Chris ya yangwana. Merci na bandeko na sobochi ko landa li solo ya ngai na policière de Paris waza bongo les adorateurs de Binafilé vraiment et sali ba les adorateurs ne se sont remis aussi là ba jusqu'à ba landa on a eu Binafilé na kata Angola ta ko landa émission oh j'espère et vous savez c'est mingi. Merci na Tropenzao, merci na Arnaud Wambi, merci na Ngai Jacques Ngunya, badorateur bango la sécurité, bango Moussa Lami donc président. Bango la sécurité. Donc merci na nous sur bonne émission, merci na Lyon de la presse Nyon sur Bouzali, merci aussi na les amis de la presse Nyon sur Bouzali, tous à l'ensemble donc le 20 awa tout ça bon la réunion menée tout ça entre émission sur la presse au bon ça attend ba mon ami au bon ça attendez beaucoup bien dans la téléphone pour tout venir tout ça. Merci vraiment 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants de Lumba, MK Moussouaili, merci na Dembo Wemo. Merci na bon pour continuer toujours pour s'abonner na Edino Bilengi TV, Panda Samuel Congo, le Lion de la presse, tout ça on a nous s'abonner. Ya Ouli Kunda. Merci. Engna baksaka eloko moko
bandeko bolandi émission tenir biso rigueur te soki mabe ezali bokoma na commentaire mais tenir biso rigueur te parce que toza na besoin ya évolution ya bamusicien na biso tenir biso rigueur te. C'est juste ça. Merci Otis, les grands caméramans. Ciao.